Capage TV. Capage TV. Biso to ça là ba congolais ba millionnaire. Oh nous ça na posa comme un millionnaire a contacter biso. Ça les bilanga. Tu l'on lié. Tu ko ba no pesa même ba mabele na ba. Tu pesi yo mabele lona na yo. Tu ko ça na crédit. Alors on te demande to kenda na agriculture parce que agriculture ça na makam. Avec 3 mois, avec 6 mois, beaucoup ça déjà na ba récolte, pour ça que est financer projet à long terme. Tu suis en pena en main que ceux qui osent na posa ya bilanga oli opesa ka mbongo pa cousin na yo moko boye azumbonga lié azoke no zulo a photo ya bilanga batu mususu ndeka ikomi lelo ke na batu mususu ba na construction oli ko pesa zumbongo pa ndeko na sombelo palin yo sombi na au terrain batu wana baye na mona opela ka mission na bino opesi ka mbongo basali le plan batongeli yo parce biso pe na kata agriculture to komi bongo ma musu ya biloko ya ko so mutu te ko pesa mbongo luka batu bakata c'est ko kata biso ko sala biso kolona biso tant que toloni le sili tout ça les remises et reprises mabele na yango yo mukolo kobuka obengi bandeko na yo soki yo moko ya babukeli yo ozire sawaza na mabele na ye waza na hectare na yazo linga basale bilamba abiki no mofa ngaza na 40 hectares nanga quelque part est-ce boko sala nga bote yo moko yeba o nyuso di baloni la yo obengi biso ngai na kokita na uti jobu na ye totali to étudier to awa okolona awa no oko mona bino ba millionnaire mais faut ba millionnaire na dollars bien na francs bien na euros c'est ça en fait. Musala Rejael Group Investing zo sala nde yango bomo na biso mona na kata terrain pona to tombola Congo ezaka te pona ba coltan ezaka pona ba uranium te ezaka pona ba diamant to ça nango parce que na ki même émission discours à président sala ki avant-hier albi que ba minerai na biso et comme ko bomela biso mboka et comme ko bomela biso mboka alors to bosa nanu ba minerai wana to tika ngo poto yebi pété ata ozu yango nino ko sala nango te mais to kende ko lona na biso na kata ba recyclage ba placer parce que ma ezote kama ba plastique ezoboa kama parce que ezoboa kama ezokanga ba caniveau ezosala biloko ebele bomi ezoboma mboka alors biso ba kito ya kosuka oteka mai te to ya ko sauver mboka nde a partir ba recyclage ba plastique to sala to transformer yango na ba pavé to transformer sur ba plastique wana ba pavé pour na ko embellir mboka na biso to sala kuma campagne moko na 2 semaines à pamba to somba 5000 kg ba plastique 2 semaines à pamba 5000 kg. C'est que ça déjà tout ça là yango ngai naza entrepreneur na société oyo babengi Rejael Group Investing c'est que ça société oyo ils a créé na ba sud africain misatu ils a créé na ba sud africain misatu o ba tchenga comme manager c'est gazo manager baza ba congolais d'origine baza ba sud africain d'origine congolaise mais eux comme ba parents na bango baza ba congolais balaka na expliquer que nous des pères et des mères. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali pona thème métissé neti ngai nasalila yango mafuta na biso pe kitoko ba oyo balingaka monoko na bango koma lokwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalona lelobano ota biso na misisa donc 0 kento on a que batache moko esali ngai mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas vous là Rude Beauté ana ba produit malamu pona poso na bino o ezona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala ana ba bomoni déjà ba
bientôt ils étaient ba noir ils étaient mis cette nara ya musona les colons na tingani kana Ritz Beauté ou mela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Loti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, est-ce que biloko yango eseyaki Coco Télézawad. Mbote na biso. Mbote. Maman Kapache. Yo posa. Ah on a regardé ça. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands.
C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère héritier Songolo. Comme à mon côté, épessa Melibiso. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela, 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 Bombona Yesu, Belela. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Bisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka. Salut chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Vous êtes à la Bisson à Paris, vous êtes à la Bisson à USA, vous êtes à la Bisson à London. Et c'est comme vous avez la émission, vous allez vous présenter par le vôtre Aïdor Bokwala et ma sœur concert Kapache Général-Major Cynthia. Aujourd'hui, nous avons un grand réel plaisir de recevoir pour vous un homme d'affaires, un businessman, un messier au nom de Pichou Nzolani Bakou, le patron de Regiel Group Investing. Je pense qu'avec lui, tout ça une émission un peu cultivée, tout ça sur la jeunesse, tout ça surtout aux abonnés bénéfiques biso congolais. Comme toujours côté la biso to ba musicien, biso comédien, aujourd'hui cette émission est un peu une émission différente, une émission Oyo, pour maintenant na Kapache Télévision et puis na Aïdor Media TV. Comme je suis passé, si Joe Mystique peut m'aider avant de saluer notre invité, je dirais d'abord bonjour à mon concert, à ma sœur Cynthia Kapachi, le général-major. Vous comprenez? La sentir. Casting en qui est bien. Toujours. Bonjour ma sœur. Bonjour Aïdor et bonjour à notre invité qui est vraiment spécial pour nous. En oeil à large, Marampo a eu biso lelo, Monica doyen, c'est pas des c'est que sagesse. C'est que sagesse ezali. Bon on a nation no malouba. Merci beaucoup. Bienvenue à la capitale à Kinshasa. Merci madame Cynthia Kapache. Ouais. Toujours attend quoi. Vraiment. Tu regardes ça non dikolo qu'on a na ba plateau pour oser à peu près partenaire na biso mon ande ba mi ba lumière monsieur zo zanga mais. Zamba lilika to sala awa pour journée ça papalisé. Ouais. Toza moi pour ma courant na galerie to kiti la biso awa chez Bibi. Ça va juste à la semaine la biso merci na cadre à kitoko. Ouais pesi biso esika vraiment papa Nzolani. Pesa na bambote na bato bayambi et puis au moni Kinshasa ndenge ni tour oyo yewo. Bonjour. Na pesi bino nyonso mbote o bolandaka émission à Kapache TV. Merci. De tous les temps, de tous les jours quoi. Toujours. Toujours. Ouais. Bon, exemple alboso to yana kine, to yaka comme ka ande to yaka. Mais les autres bino to le kana na Kapache. Pour to bana no kosola na bande ko te bisa ngo o ni pe to zona ngo na ba kinwa nyonso pe na ba congolais nyonso quoi. Nde angwana. Ouais. Et merci tout le monde olobi ke oyaka mingi lelo sikoyo okoko ebisa biso eloko nini vraiment oyo salaka ango et puis vision nini oyo zomona na congolais et puis na jeunesse
surtout jeunesse congolaise oyo ezozela kaka mboka échanger po tia makanisi nango na kosala. Bon, ngai naza entrepreneur na société oyo babengi Rejael Group Investing. C'est une société oyo ils ont créé na ba Sud-Africain Misato. OK. Ils ont créé na ba Sud-Africain Misato au batengaka comme manager. C'est dans manager. OK. Baza ba Congolais d'origine, baza ba Sud-Africain d'origine congolaise, mais oyo comme ba parents na bango baza ba Congolais, balaka n'expliquer que nous des pères et des mères. Né ba bisanga bon. Na kata Rejael Group Investing ils ont trois fillettes mo boye on desali Rejael. OK. C'est que ça ngate mais c'est trois fillettes mo Rejael. C'est ça trois fillettes mo boye. Baza ba ngana c'est à 12 ans. OK. Na ba gosi mutu à 12 ans té. Ba tchenga manager babino comme tout ça ba congolais. Pour papa za congolais, maman za congolaise. To lingika ke to ya kaka to sunga ba congolais. Ah, c'est bien. Né ya ngwana. Bon tango ba linga ba sunga ba congolais. Bayaki na système kaka mona nde tosaka bemission tomona bino ba Congo wa bateka ba mai ya plastique parce que biso kuna ba mai ya plastique ba sachet tomela ngo te eteka marapete oh mai na mutu esala marate nde babi est-ce que na mboka na bino kuna mai bien ça la raté c'est bien ça la nango mais pour ani ba bateka ba mai bino esa ba réalité belé est-ce que ko sala ba mata izini moko te ba banda komela ba mai bien nde inspiration bandaki ya Rejael Group Investing wana. OK. En 2020 na yaki na kin na idéologie ka komba tinda kinga na ba congolais oyo ba congolais so mikio balingi Congo na babota mana bango na Congo quoi et babota mana Afrique d'ici babota mana Congo te mais balinga ka Congo po eza mboka ba paka na ko ba uta. Tango na yaki na 2020 na yaki na initiative moko boito talande to sala ba mai ya komela na cadre ya système ya ba OPI. Toyaki na système au saba mai ba OPI ndé tango toyo ko sala moi sondage ndé to sala étude ya ba faisabilité pour na ko sala société mo bo compagnie mo pour na sala mai ya bien ndé na okuta ke non ba compagnie de GZ belé ya ba kombo belé oyo kaka toyebi awa mais to mona ke bazoteka ba mai ya bien mais ils ont pollué mboka ndé par là na zonga ki na isi bango aussi baté parce que ba mai pe bien ça na ngona Congo bazoteka mais toko sala skolo mususu pona kosala assainissement ya ville. OK. Ndesiko to yaki na système assainissement. Et salama? Bon. Oui, to ça na cours, to sala ngo parce que tout le monde que na hôtel de ville, on se rappelle de ce sanga. Oui, to yaka même to sala mission mo na fimu na ba ido parce que faut zonga na origine. Parce que muso ba landaka émission wana ba ke no tout le monde ka ba congolais boy aleki lisusu. To sala ka ngo na fimu toza déjà na kati ya recyclage ya plastique parce que na kati ya recyclage ya plastique parce que mai ezotekama ba plastique ezobwakama parce ezobwakama ezokanga ba caniveau ezosala biloko ebele bomi ezoboma mboka alors biso baki toya kosuka koteka mai te toya kosauve mboka nde ya partir ya recyclage ya plastique tozosala tozotransforme yango na bapavé tozotransforme sikoyo baplastique wana bapavé mpona koambeliri mboka na biso nde projet wana eza déjà en cours tozosala toza déjà na badémonstration nde yango wana oui toza na baagent te mais tozopesa mwa opportunité na bachege baenfant de la rue bango nde baza baagent na biso mpona koya bazwilaka biso yango tosombaka yango tosombi yango totransforme yango tobandi koteka yango mpona koassainir ville na biso namona eloko moko ya motuya na Afrique du Sud banini ya bamarket ya minene nango wana batiaka baplastique yango na kati namona baoteka yango okeyopesi bapesi yo mbongo système wana mpo te eza déjà eza sale tosomba kutu baplastique toza nango baplastique nyonso oyo ya mai oyo ya minene toza nango tosalaki mwa campagne moko na 2 semaines à pamba tosomba 5000 kg ya baplastique 2 semaines à pamba 5000 kg c'est que ça déjà tout ça là yango to stoppaki parce qu'en place tout ça qui nango ezaki sous bouquet alors de bana ça ce que ba broyage nango déjà machine à broyage déjà ya broyage ya transformation c'est que ba image bokozwa bomo na ndenge tout ça na ba mystique a illustré aïe oko bakisa ouais merci na vandika esika moko monsieur Pichu Alobi abi bato bapesaki batindi comme manager balinga Congo mingi balinga Congo na sima na ye
on donne les faire travailler na batuango par rapport à l'âge ayi baza bana mike comment le financement les grands nini tout en expliquer baza na moins de 12 ans batongo baza banani babotem na Afrique du Sud moi éclaircissement peut na côté wana bon financement et pas na bango moko parce que eza ba mbongo moko bo ba parents ba sala ka ya bombeli mwana na compte ba monike so ba bombeli mbongo na compte et ça ta 10 ans 23 ans ngo bilete ni ba tu vai ke ba bisi ba papa na bango ba bimisa bango ba mbongo ba ya biso manager ndango toye ba bimisi ki ba mbongo na bango ba parents bango ba bombela bango ba compte ka des bomba moi $100 moi $50 ne ba bimisa ki yango pour tout ça ni to lancer projet pour na bien na bangolé ko bomba mbongo na ba banque faut coach on na carte entrepreneuriat pour kuna des production multiplication ezali alors tant que to yaki to bandi yango to yaki to moni que non système ya transformation ba plastique en pavé et soit qui moi temps ndé ba bité comme je moi temps to que les to betelo ko moko vite fait o ekoki ko pour financer les sous projet yango ndé siko ndé comme nous avons toujours les grands managers na pesa ki bango projet agriculture ndé ko tout temps to ko tika na agriculture to bi ah so ko to yebaki mais to ça biloko tezali ndé sikoyo yango ndé siko agriculture ndé so sala siko que non to ça na sponsor ya biso moko c'est que to jusque l'agriculture comme lokola piston na biso o eko sala que non to sala to ya ko senga ba fonte o to ya bo to ça appelle des fonds pour ça projet moko munene to ko kango te na biso moko kaka boya ta so mbongo ezebele alors on to mona to kenda na agriculture parce que agriculture eza na makam avec 3 mois avec 6 mois beaucoup ça déjà na ba récolte pour ça que et financer projet à long terme parce que on a que transformation ba plastique en pavé en brique et ça projet moko ya moulayi alors photo que nous na ba projet moko à court terme ko financer biso et booster biso pour to kota siko na ba étape moko boya bien on ça que attention to faillite ko to dit que non na bilanga na biso et permettre biso 3 mois déjà comme ka oza na ba bilili déjà c'est ça bon pour l'agriculture quand tu baki na bisa Aristote tu au moins na agriculture ndeto yesiko pena na phase mo que tout ça siko ba congolais ba millionnaire sika tout ça na ba congolais oh tout ça na ba congolais ba millionnaire parce que na cadre de siko initiative non parle de ça côté tozala maluku so katika maindombe ngomba wana ka maindombe tango machimboka moza kana benga dumi place bazwa ki denyema ba rebelle o bayaki so bazoboma o ba conflit ba yakana et ça côté wana ndeto na 50 hectares 50 hectares ya mabele nde par là mais tout ça bilanga nde ozaka bande ça bilanga pe kopa banda ko yebo bon là lisusu bilanga toni su banda bon ba mile wana pe comme quartier résidentiel abandonné ka mabele banda ko za tamu faut 30 ans pour un moment na Gombe pe so taïbe Gombe pe zaki nango na kala pena na kala n'époque coloniale ezaki ba place mondo kunda pe ba tu pour moi na cimetière à Gombe mais le so taïbe Gombe za susu na cimetière nango kufa zalaka malé mais ça va bilo moi 30 40 50 ans mais tout ça pena na kati agriculture c'est comment ça ndeni pour na recrutement ba déjà ba bandi to ça ba projet ka te na kati agriculture to ça na équipe na biso déjà auto zui to ça lokol na to ça lokol la brigade agricole c'est na kati brigade agricole to ça na tracteur na biso moko toza na ba biloko nyonso o basala ka bilanga toza na équipe na biso oyo soki oza na posa osala bilanga tovanda na poto pas la peine o benga bandoko no ba uta na poto o biya ba famille ndenge sala ko sala nga boy o bengi biso siko to sala ki to bandelo à zéro o somba na terrain no munene o za na banzete to kateli banzete na banzete on peut to ko sala pe ba makala to za na ba to za spécialisé ba ko sala ni makala après ça mais côté kuna assez bien oui parce que ba forêt monsieur ça na banzete moi mike oyo ebika ba to kuna ne balingi makala fort balingi makala na pondu fort na ba fufu c'est que to za penza wana que to zui yango pena en main que ceux qui osent na posa ya bilanga o leo pesa ka mbongo pa cousin na yo moko boy azumbonga lié azoke no zulo a photo ya bilanga batu mususu ndeka ikomi lelo ke na batu mususu ba na construction au lieu ko pesa sumbongo pa ndeko na sombelo palin yo sombi na au terrain batwana baye na mona opeleka na mission na bino pesi ka mbongo basali le plan batongeli yo parce biso pe na kata agriculture to komi bongo ma musu ya biloko ya ko swa sumu tute ko pesi mbongo duka batu bakata c'est ko kata biso ko sala biso ko lona biso tant que to loni le sili to sala remise et reprise mabele na yango yo mukolo ko buka
obengi bandeko na yo soki yo moko ya babukeli yo oza résident awa toza en Afrique du Sud. Non, biso oza ba résident en Afrique du Sud. Siko chevauchement esalamaka nde. Bon, biso oza wana comme napesa numéro ya nga moko, napesa numéro na nga moto abengi ngai na kiti naza na bato na ngai naza ba directeur technique oyo baza bakomosalela bato oyo bazali absent na kati ya mboka mwa batricage mpe ekomi mwa ebele na bato bozotikaka basalela bino misala te ngai te siko ngai kutu basala nga te ngai baza batravailleur na ngai ngai nde motu nafutaka bango par mois basala te nafutaka bango par mois baza batravailleur na nga se ngai soki nazwi lokola marché nazopesa oyo aza na mabele na ye oyo aza na hectare na ye azolinga basala bilamba abiki no mofrère ngai aza na 40 hectare na nga quelque part ese bokosalanga boye te yo moko koyeba oyo nyonso olingi balonela yo obengi biso ngai nakokita nauti jobu na ye totali toétudie tobiso awa okolona awa biso tosale oyo nde titoyeba ya bato tosali kaka misala toyebi ke non tosaleli yo labu premier labu tosali yo deuxième labu tosali oyo nyonso kosala esili soki olingi olona matembele toloni yo matembele toyebi soki tokozwa semence place tel tosombeli yo tindeli biso mbongo toloneli yo nyonso tokocharge yo kolona autant tosala labu autant ntango mpe komba ere basarclage comme suivi kozala tosaleli yo futi biso ntango toloneli yo nzambe moto akokolisila yo biloko na soki ebimi yo moko ye obengi bato na yo soki okolinga bato na yo baye babukeli yo babiloko na yo toza mpe na badoli na biso totieli yo mpe na batracteur na biso na badoli nde ti oyo tosali ya rekote na biso moi yango masango baimage eza bato baye koto oyo na kingasa na suka kuna me basali fete bamama baleli fo basali fete au fait c'est ça c'est tokotekela yo te biso eza kaka toloneli yo nzambe akoliseli yo bafuboyi na yo ebimi yo moko ye basali yo barecolte na yo oketeka na yo eloni oyo ozomona ayi nazotikelo question bika biso batakoloba c'est bon eloni oyo mpenza ke emotivaki yo oyo mpenza okoya na domaine wana ezalaki na motu abranchaki yo observation na yo moko et puis eloko nini oyo ozomona ya parfait na kati ya l'homme congolais na domaine ya misala bon omoni soki eloko motivaki ngai ezaki nakenda na Thaïlande nakenda na Thaïlande j'ai fait 10 jours na Thaïlande mais namonaki mboka yango eza mai soki ozwi histoire ya Thaïlande omonaki eza pays moko submergé eza na mai mingi mais bavivaka na loso na mungwa à part soki bazaka na bacoltan nayebi te soki badiamant nayebi te mais bavivaka kaka na loso na mungwa mais soki otali mpe wana ndenge eza développé okomprendre te na afrika awa toliaka mingi loso ya Thaïlande toyebi yango bamungu ebele euta na Thaïlande mungu euta kaka na océan na bango wana kaka nde basalaka mungwa parce que océan mai océan ezalaka mungwa ozo comprendre mais biso sikoyo omonake na Congo toza na tout toza na mabele ya kitoko okolona na nsima ndaku mais tolingi kolona te tozolela nzala ntango tozobela social loka kolia ekomi kouta ya bapays étranger or ke soki olobi ke bapilichard eza na kati ya pêche et élevage parce que tozala bamaya mais bambisi na biso moko tomonaka yango te mais oyo eza moins cher awa eza Thomson eutaka wana soki tozwi bapondu tozoliaka bapondu mais biloko eza ebele bafufu basemoline bamaïsi bafarine eza na kati ya agriculture mais tozoki koimporte ebele mais tozoko lona te or ke mabele na biso eza premier pays na monde oyo toza na baterre arable oyo fale tolona mais tolingi kolona te yango tolobi ke non na stratégie ya régérer groupe investing toyoki kosala bakongolais bamillionnaire parce que so otali 600% 80% ya peuple congolais aza na mabele na ye mais biso na baafrique du sud wana oyo yebi bafermier bazwa mabele nyonso sud africa lonaka te aza na mabele te mais biso komona motu moko boye aza na 10 hectare ya ye moko 20 hectare ya ye moko mais alona te nde tolobi ke non mpona totombola congo ezaka te mpona bacoltan ezaka mpona bairanium te ezaka mpona badiamant te toza nango parce que nalandaki même émission discours ya président asalaki avant-hier alobi ke baminere na biso ekomi kobomela biso mboka alors tobosana nano baminere wana totika yango mpo toyebi mpe te ata ozwi yango nini kosala nango te mais tokende kolona na biso mpo kolia coltan te papa yo so olia coltan est-ce que olia coltan papa mama olia coltan est-ce que olia or ata soko olati wana na moni olati ba ora mais so oza na nzala okende oteka yango mposa nopo nosomba fufolia mais oliko soko ozosala bilanga
so ça ça bilanga monique okosomba or na mbongo na yo ya bilanga mais tango zu or oyipe ko sala ngote omona ke soko zu nzala okono luka fufu deux omona même na katanga lelo ezo souffrir pona nini babanda osomba fufu na Zambie mais or que bazana minéré batu ba se focaliser na ba minéré mais bosa na libumu babosa na libumu parce que biso soko toyé na stratégie ya ko sala ba congolais ba millionnaire kat na agriculture parce que kat na agriculture wana to kolona tango loni $1 million, tu as $1 million de francs congolais. Parce que si tu as $500, ça déjà $1 million de francs. Voilà, millionnaire. Tu as 20 sacs, premier lot, il y a 20 sacs, il y a Massango. Sac Moura Massango, 70 000 francs. Tu as 20 sacs, 1 million 400. Tu es déjà millionnaire. C'est ça. Tu es déjà millionnaire. Et c'est quand même millionnaire à Béro. C'est millionnaire. C'est déjà millionnaire pour la 1 million 400 000 francs, il y a 70 sacs à foufou. Vraiment, Kabash, il me semble très intéressant, franchement. J'ai l'impression que tu as un Lélo, on a déjà s'est lancé vraiment. C'est déjà 1 hectare. Ok. Merci. Il y a un peu de mais au commerce parce que dans commerce au 10 francs au 15 francs 5 francs bénéfice so le kabila mutu $100 au monde que mais na kati bilanga to kabela batu parce que so le ni lisango moko kaka grain moko et bimisilo de masango mo de masango de lisango moko 500 francs déjà na 1000 francs donc mbuma moko lisango kaka moko na lona ke bimisinga nzete et même nga 1000 francs. Vous avez déjà pour la 500 francs au Kabela. Vous comprenez? C'est que biso to zawana na ONG na biso to ça na kati ya Régel groupe investing to za ONG. ONG bossa la précision ni ka bossa la travail ka bongo to bosso qui par rapport na ba maman. Oui non bili les ali capable biso to linga to salsi mutu au penser na ba réseaux sociaux. Faut comme biso va te découvrir biso. Na katia Régel groupe investing to linga ki to na souci to aider batu to aider ba veuve to aider ba orphelin mais na mbongo wanga mona abuna mutoki nanga e osimbate na okweya alors to boy to ba ça ba faire part to kena inebra to ke soki ne to mona ba ONG mususu boy faire part na inebra faire part soki na Vodacom faire bisoté to ça na posa ba faire part to ke bilanga to buki monde to zubo to 50 sacs 50 sacs dollars déjà na 3 500 francs 3 500 francs déjà 1750 dollars pour nous recevoir 750 dollars na ke pesa ba veuve bo foele ba fufu to pesa bango ba masango to pesa bango bilamba to pesa bango bana to ko sa bango ba formation. Vous comprenez? C'est que to lingi ke biso moko to na capacité ya ko produire mbongo na biso moko to sungela ngo bato ezate ke to ke ko yiba to ke ko ça la détournement to ye nango to ba do blanchir ba mbongo na biso babeti na biso maboko tout ça wana te biso to nto sala ba congolais ba millionnaire o nyo ça na posa comme millionnaire a contacter biso salele bilaba tuloni lié toko ba no pesa pe même ba mabele na batu to pesi yo mabele lona na yo toko ça na crédit comme to sala ba tracteur na biso capache to yo kanika capache moi 1 hectare na pesi yo mais ça na mbongo te peut-être mais tebi que to kolone la yo to sala la bout to dépasser autant to sala le bilanga to sala bilanga to comme ça récolte to récupérer mbongo na biso o etikali to tikeli yo pour to poso ka o comme ka millionnaire c'est bien. Aïdor. Siko, est-ce que na projet à mon au Pessibiso, vous a associé na gouvernement, ton n'importeébigué, on va dire projet aux alaka mais individualité mingité. C'est un projet commis au associé gouvernement peut-être ou bien un projet monsieur Zali qui est politique pour tout toi 2023 année à ma ponamia. Au ça la bouille, pourtant on a bien appelé ça ba millionnaire. Le bat mi ba s'intéresser. À Simanango. Mais c'est plus chose au kanisapé à qui na gouvernement le la biso millionnaire. Siko na politique pour Nassan parce que nga mo ne omoni bino comprendre ate omoni ba ozomona ba multinational na sabino veto omoni ba multinational ba multinational bazo financer le lo bazo sala ba président na ba monde parce que ba multinational ba sala ba président na ba monde bango bazo financer bambongo na bango utaka po ba koma le na ba or na ba diamant ba na kusala ba banda ki na agriculture Chine le lo po mona Chine pa koma na technologie ba banda na babana na agriculture loso utaka loso bando utaka na Chine te vous comprenez c'est que tu ne peux jamais être millionnaire sauf que na agriculture te sauf que na agriculture te okoma muibi
ozomona okoma muyibi pourquoi okoma muyibi oya sikoyo na bapolitiki mpo bana kosala badétournement de fonds oyebi kaka mboka na biso ntayeka boye comme politicien aya apesi yo polo lobi akomi député akomi influent banobeta babiloko moko nous ne sommes pas là c'est ngande na kati ya ONG na ngai na compte ya Rejael Group Investing na kosala badéputé na nga okokoma député toye topesi yo mbongo postulé afin que souci au biso za nango yondo ce qu'on doit lobelaka to comme ba mentor c'est tout ça la poto to sala to comme ba mentor ya bato c'est que kata ONG na biso to so luka bato baza ba consciencier bao baza na moral bao baza na kibo mutu bao baza na sasa humanisme to ye to financer yo comme député to badu ko pesa ba injonction pour na bien-être du peuple. Tout ça, c'est un système qui a une autorité morale. Une autorité morale mabele. Pourtant, tu as un financé, tu comprends l'idéologie de biso. On regarde que pour tout le monde il faut ça la bopo na été. Biso tozo linga to sala que jeunesse à lobby ba comme indépendant. Baba na kolanda ka susu batu na banzela te. Pour na 2000 francs bo sali population. Pour na 5000 francs kaboli 100 personnes ba sali ba yembeli yo. Mais yo mo ebi ke bato no sombi bango. Baza batuna ote pour bimisi 2000 francs pour bimisi 5000 francs balandi yo alors sali base que na na popularité mais ozo pesa bango nini biso to ye na mabele to exploiter mabele to lona batu balia ozo comprendre to ye ko sala ba congolais ba millionnaire que to zonga na agriculture parce na agriculture ndebo mo ezali musoka biso to fandika bo to bana osomba nyonso to bana osomba nyonso to komi ko mona même na yoki na mwanda bolimbisa mwa muke na mwanda na yoki keno to komi na ba pêcheurs ya ba chinois. Mon foyer qui est de Chine, qui est pêché dans fleuve, bien la rivière, mon boy. Vous avez la licence. Mais tout comme on a le soki na mwanda ba boma, ba chinois comme ça la pêche. Mais comme on a sur l'andri wana ba chinois ba financer bango tam susu, ka ba ta politique au bozo lo bawana. Comme on a un boy, ça l'appelle mon boy. Mais biso moko to ko pêcher. Nous côté que la biso ba biso, yo moko ko pêcher au lieu et puis ce qui bino ba ndiko ko pêcher kuna, ba ko mo benga na bino. Ba ko mo benga na bino. Et comme terrain na bango, mais ma belé ya biso, ma ya biso, ba ko mo benga na biso. Alors ce qui te s'accaparer peuple congolais. Jeunesse, surtout ça campagne na kikitité, ba kotekela ka biso mabele, mabele ozomona ka Congo boye mais ça sous ya biso te. Tout s'approprier. Tenga ko lukanga. Fa lukanga. Te fo ya lukanga ko kutana ete. Ye comme ça que mission nga ko lukanga pona pesa ye idée. Parce que moni lelo boye, photo ninga ko tiaka mutu na mutu nesika na ye. Mutu asala agriculture, so bo tie ministre agriculture, akoye ba agriculture. Mais yo sala tamso sala commercial. Pour ça, il a un philo. Bâtiment na agriculture, pêche et élevage. Oui, nous pêcher. On le met la bâtonne pour l'agriculture. On y a la bâtonne c'est pas si bâtonne là taraba. C'est ça. Vous comprenez? C'est que. Alors Rajel groupe le projet agriculture et les arts en Kinshasa ou bien en Europe partout. Parce que il y a des gens ou peut-être na Kinshasa azana mabele que non le biwana. Est-ce que le projet nous a limité na Kinshasa ou bien dans la province du sous-souper? Parce que ni pour contact. Bon, pour le moment, les a Monica l'émission nous nous le belarangai. Les a jeune moboye à Benga en Allemagne, ceux-là qui n'aiment pas à Dubaï, bango bazana qui sentent Moussous Baza, Nababa Congo. Pour toi, c'est la vraie. Et ça que tu vas na Kisasa. Parce que tu na Kisasa, tu vas belé, tu vas ballon raté, tu vas lier ça, tu vas à l'intérieur. Vous comprenez? Comme tout le monde qui est malouko, ça pembeni na Kisasa. Mieux vaut na Kisasa pour toi, ça la facilité à ravitailler bango. Monica to exposer masango basaka 2 heures de temps bateki bazongi bakena deuxième tour bateki bazongi ozomona mais soto ke ko sala bakoto ko na misika to za problème ya temps na banzela on sa biso passe mais to za na ba projet soki to komi na ba tracteur ebele to ko cibler ba Congo bandundu nanu poto liesa Kisasa pour Kisasa to komi na population komi ebele ko la province nyonso ya Congo c'est ce qui to cause la peut-être na 100 millions d'habitants comment que Kisasa ça déjà 20% d'abord la population à Congo Kinshasa komi na 20% c'est tous les 25% la province à Kinshasa ya Congo ba tika les 80% on se demande que qui déjà komi ko et comme déjà un problème alors faut tout ça là que
kini pe eza na façon ya ko ravitailler bango baza na production ya bien poto to tombola pe to longola nzala na kati ya Kinshasa après ça to landa ba o etika liwana. Merci beaucoup, je pense que capable to na biso déjà na suka na lobby eza ba jara bato ba lobby ba contribuer na vision ya chef de l'état pour nga uta fruit de site et bi réalité mboko na biso wana muto la millionnaire mo ko passer la webité. On a un milliardaire qui passe à la radio éviter. Mais au moins il y a une personne qui a une vision, non seulement pour me comme ça mutu ambongo, mais comme ça batu batu ambongo. Et c'est on a mutu ali ngara ko comme ça batu riche, que mutu ali ngara tika a demeurer riche pour batu basenga. Donc vraiment encore une fois nous vous félicitons et nous vous disons merci d'avoir pensé na ba Congo. Alors si un message de la fin, au copé ça na bandeko nyonso ba la biso partout à travers le monde, surtout mingi ba diaspora pour on battre la biso mingi et puis la jeunesse congolaise au bas aux pays liba pour quoi une émission pour battre on a page de Capache battre on a Capache TV battre on a chaîne de Bélo c'est pas mon pour la zone bana premièrement nous pour la diaspora biso tous ba diaspora biso de toza ba o to bima ba Congo ça fait 25 ans c'est tout monde en bébélé na ba mboko to uti to lia pe to mela to lata mais on a robeta 7 na ba ndeko na diaspora tant que somba bilamba ba $5,000 si les cas tant que l'accès mon chaussure là si les cas tant mususu za na poto no sana ba copie pe moi tracteur mo be kufa pesa ka pe na Italie poto na ba denima ba Italie ba Fiat ezawana ego so pe na $8,000 $9,000 ko luka pe moi tracteur na yo oye nango mabele bazo louer mabele bazo teka o koti sali bilanga pour que lobby yo moko se retrouver pour na bilanga yo ko retrouver mboka pe ko retrouver c'est que c'est le moment où il faut te faire comprendre que la diaspora que pour toi baby. J'étais en Europe, j'ai vu. Ok. Vous savez que la France quand même est en Italie. Elle est c'est un conseil de resort de moi de cela qui n'a pas en Europe qui ne pose un petit à la tête. So tikali au souffrir. Toya, totongamboka, toya. To bunda pour te évoluer. Vous comprenez? Vous comprenez parce que c'est comme ça, c'est que bande croissant à Porto va comprendre que c'est le temps que l'Afrique doit prendre le relève. Parce que tout ça réveil, tout ça relève. Tout cela qui n'a eu. C'est que réveil est déjà, mais relève est là. Tout ça là relève pour nous soit réveil oh déjà est là, pour te télémanango. Parce que on a réveil, relève est là. Au moment que na réveil peut disparaître, et relève peut être pour souffrir. Très profond. Alors c'est le moment jeunesse comme tous ali relève ya lobby to ya to soit réveil o eza déjà poto keninango alors to linga kolanda batu na simate jeune congolais to tika bilo kolanda ka batu na sima surtout ba politiciens bo landa ba politiciens na simate to luka bilanga to ke no sala bilanga po yo moko na monopole la vie na yo yo pe o luka pe batu balanda ka yo mais tant baso pesa biso ba mbongo tozo landela bango tozo bela bango et après ozo ngana nzala on a le côté mais ce que to telemi to poti na agriculture des na initiative na biso avec agriculture tozo na posa ba jeune belé to ko former bango ba yeba ba bima ba agronome peut to ko sa bango na kata champ ba ça peut utile parce que lobby tozo na posa ba agronome lobby tozo na posa ba to ba yebi kolona lobby tozo na posa ba to yebi ba tracteur pour na ko sala bilanga pour Congo lobby tozo aso aller loti. Merci beaucoup Capache, un mot de la fin. Merci Aïdor, merci en tout cas partenaire. On a vu que la Capache de télévision est à sous-capé. Et puis Aïdor Média TV est à sous-capé. Comme d'habitude. Ouais, photo élaborée dessus l'émission. Bien merci en tout cas pour la confiance. Ça c'est pour le numéro. Obligé. Au tel numéro on a eu direct ouais, pour le numéro. Merci Aïdor, on a eu merci à Joe Mystique derrière la caméra. Donc pour nous comme un millionnaire. Numéro Zara wana déjà Capache nanga Capache toi d'abord millionnaire na déjà millionnaire équipé en dollars en euros ça dépend de yomo au tsama kokino Angers nous sommes bail on se retrouve tous au prochain numéro d'ici là portez-vous bien Capache TV Aïdor Média TV Capache TV Capache TV